ya staff ya banzoi na sepeli président na votaki ye akiti bochaki tembe baba otumanda kolanga ngai oyo faula sa kiti soki koboma oyo koboma ngai oyo na votaka ine ye wana toza ekolo monene ekolo Congo nzamba apesi biso mabele ya tina ya talo apesi biso bato ya talo ya tina yango esengeli na biso tozala nini bomoko eza boye te nayoki ndenge elenge alobi baye kokaba mbongo balobi ke bokende koyamba fayulu te. Est-ce que boyambinga ite? Boyambinga ite? Ezali soni na nani? Bazali ko gwolo misolo ya leta. Ndeko alobi awa misolo bino ofutaka paku. Ofuti paku ya leta bango batondisi mabenga na bango. Est-ce que tokondima yango? Est-ce que tokotika makambo ezala kaka ndenge wana? Yango wana 2023 ezali koya. Eloko ya liboso. Merci mingi na ndenge bovotaki ngai massivement na 2018. Nayoka kiawa bilenge batata ba mama soki ake na bureau de vote alobi babi wulu natuni wulu nini okoba ye makoloboni numéro bo yo akobebisa choix ya peuple bondima yango te toyokani yango wana bomoni na ngambo ya biso tokosala makasi po ba élection wana ezala ndenge balobaka na français transparente ba manifestation ekoya même wana boyende soki boyoki mot d'ordre botelema. Est-ce que bokotelema to bokotelema te? Bokotelema to bokotelema te?
tokotelema mpo na seni oyo ekozala ya moto te. Otia ndeko na yo, otia moto ya parti na yo, otia camarade na yo, toboyi yango. Monsieur Nanga azalaki na seni ye na camarade na ye basengezi bayibi badepense près de 1 milliard de dollars. La moitié wana epa ekenda eyebana te. Au moins 500 millions de dollars. Mais totiki bango boye. Totiki bango boye. Est-ce que c'est normal? Monsieur Alingeti ya IGF azali alobi ki azali kolanda bato bayiba mbongo ya leta. Botu na ye mokolo nini ye akolanda nanga na basengezi pona mbongo ba dépasser na seni.